Batwazoloba. Hein? Et cocanité? Non, batwazoloba comme si que binde ya bileleki. Bila za qui peut inviter dans la cérémonie là. Te ba lobi bila beta déjà kuna dans fallait rotane mon côté. On beta ngeni za qui. Kongola linga koyeba te. Mais Kongola linga ne ko loba. Ba yebi te ke nini esenga ka bil amonana to ba na bongo. Bil c'est encouragé. Mais comme si la majorité des Congolais se payent na bango te. Et le bel bangolo tende fali abeti wana. Bam suko ba se peli te ba na posa pe fali abeta te. Donc ba ya na posa bata ta ngota ba Niger wana baza na bango wana. Ah? C'est le se pete. Ah se pela ndenge nini? Camerounais a se pela kine na prestation en fali pour. Koleka ba bina bango. Koleka na ba bi. Lokota patate bina. Momia présent na bango donc imaginez soki ezalaki nokolo kana asalaki mosu a contrôler pena kozala na adversaire le roi fali romitie la pe poison nazoyebisa oti wana sele alingaka lia hamburger ere wana atala boye fali azobeta sikoyo ekomi na ta moko batie pose aka stade mobile to remercier Nzambe que fallait za congolais. Boso azaki gabonais azaki na pays. Gabonais benga ba betele maboko. Vebe na nga ndo sala moi. Ba ivoirien. Ba ivoirien benga ba tombola e. Pisa po ba ivoirien. Daka to kudo no par rapport na Angola awa bandi magana no teke fali pupa azaka congolais. Wala kutoye. Bangolais bebe ke fali pupa azaka américain. Congolais tellement alingane koyeba te. Yangwana alingo kota comparaison entre Fally Ipupa na Bill. Bake plus loin ya koloba ke oui, Bill asalaka nzembo pona kani. Tasiko. Yangwana babengisaka ye. Kosanga koyeba na ebite Congolais. Mais na liste officiellement l'artiste o bazalaki invité na kani na Gabon. Pour retrouver Bill azana été pour côté internet. Toza contre Bill te hein. Toza contre Bill te. Pour côté internet to retrouver combo ya Bill Clinton na prestation ya cérémonie. On retrouver yango na ba page congolais. Non, bah tu belé babi fallait à coquiter. Sali spectacle malamu te. Non, mais spectacle malamu nde nini yango. Spectacle malamu nde na ko bina na ba danseur wana ba organiser ki yango. Et puis Fally voulait vous faire voir que rumba eza pende bo kanisela ngote. Tout n'a pas congolais nzembo ni bi la betaka na kani. Tout na ye. Loba na yebite. Bato bota la biso. Et puis katika partir en Afrique yo. Na télé on a internet na bi congolais zoba boye to comment na niveau ya zobaité ya kosakana te. Donc même Bill Clinton côté azalaki attend ba Monica ba que Bill Clinton surtout qui na pongi donc soit ba lobani na boti ko kotsanga na ba comparaison na ouais on va aina drapeau ya Congo aina drapeau Congo déjà la drapeau ya Congo non Congo là un phénomène parce que fallait besoin ya autant na drapeau ya Congo soki ba Camerounais bo nyonso nde baza boko ba yebi o to bengi ça congolais donc il faut ala ta suka drapeau ata drapeau kada la tagi ba noir na ye wana ba webi ça ça va le te faut la ta drapeau ya Cameroun en tout cas congolais bon tu vas fallu Robino tonene on a comprendre to bo artiste principal kota kende ko luka artiste principal ya cérémonie 2022 au monde c'est l'artiste phare c'est Fally Ipupa tanga obeta a combler ba vide ya artiste camerounais tout et là ba ténor là-bas et là ba nani là-bas Fally ba bosani bango. Ozo comprendre yesora zawa na batu msuba mona na tiama masala na Kongo zawa na Kofi là-bas wera là-bas jibe là-bas mutu msuza mona na te. Ozo comprendre liste bimiga Bill P a beta donc elle aura des si Bill a beta mutali boso fallait yo beta mutasi ba ko chango de Bill a beta te Bobi la salade. En réalité, Bill a salade. Obi go bete sani. Obi go bete sani.
kobeta eza avec nzembo liboso amour deuxième deuxième tout le monde danse c'est la folie la folie il fallait moins 7 minutes troisième nzembo mbala moko le lokota pata baliste invité comme artistes internationaux invités balobi le chanteur de hip-hop franco-sénégalais Booba, l'artiste musicien américain d'origine sénégalaise Akon, les Nigérians Davido, les Camerounais Franco ont presté au cours de cette cérémonie. Dans la liste, il y a des professionnels, des musiciens professionnels au Badalara, dans la Cannes 2017, Batanga Kuto, Billy Ginton. Aïe, Azak invité. Ce côté na patrimoine wana, hein, papa, parce que fallait pour pas pèse partout. Non, parce que c'est bavé, ça peut dire moi nzela, fallait y aller à propulsion quoi moi monter. Bavé basala nzela, basali nzela, tiens, y a le roi ba pesio passe au que chabi. Kasi muta peso passe peut considérer. Bale ou t'es boy, mathématique. Considérer. Ouais. Mais est-ce que muta chakabi, y on a ndé muta ça qui important dans quatre équipes. Faut chakabi. Fallait pour pas. Zaka bisonde bazairwa nde mututo amite mama bébé. Et suis congolais. Fallait pour pas. À représenter Misso. L'équipe nationale na Cannes. Ekete. Mais actualité, imaginez que prestation y a fallu et l'équipe match il y a Cameroun. Na mon elo mo ba congolais ba lobby trop. Fallait a beti bien tie. Il fallait beta nzembo, asala nzembo asika po na Cannes. Est-ce que ça Congolais peut raisonner bien? Congolais a un problème mutuel, Congolais a raisonné à l'envers. Fallait azani na banzembo. Banzembo na ye moko. Mais pour abeta ngo Congolais le bité, fallait beta banzembo na asa nzembo asika po na Cannes. Combien de concerts? Non, faire rigoler à sali ba maman na spectacle pour na tête. Non. Faire à sali ba concert oyo ayembi regarde-moi et sili salmo bimbe telemi et beti maboko. Babilo wana fali nano azo sala ngo nano te. David, toi analyser musique papa. Pardon. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission à Bino, Bolingaka Ming. Donc, on est sur www.idéologie TV avec David Wembe. Nazope Sara Maramdeng Zala Bino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Wembe, c'est Masola Balabala, et c'est Idéologie TV. Tout l'accès Bino Nenga Marambango Neng, c'est pas Sara Namboga Oyo. Donc, l'actualité nous oblige à remettre à solo. Il y a fallu pour pas déroulement, il y a ouverture, il y a Cannes 2022 na kata Cameroun na Yaoundé et les gars qui n'engeni comment Fally a été invité tout le monde comme si Fally pour pas aïga yemoko moi ba débezo le kama trop bazo comparer Fally na banani biso peto ya pour na analyser kaka contrat ya Bill Clinton na ya Fally pour pas ezandengeni ni ne sengaki Fally pour pas azala na Yaoundé na Cannes ni ne sengaki Bill Clinton azala représenté dans l'année 2017. En différence, on a battu le foboye bango. Tellement nazanga monté na plateau nanga nazabongo na nom du Mobutu. Avec nom de CPD parler à long et à large. Bon comprendre makamongo nini elega ki nini elega rapo nom de kota motro na mboka ngope na don na ndenge kuta ba jeter. Nom du Mobutu. Idéologie TV. Bonne santé non. Attends, na mikolo na zongi na omba les gels non du Mobutu. Oh, ya solo. Kasi brator mtanukelinga makamba. Ya lembuzi. Ce n'est pas sorcier donc merci beaucoup na musala na santaki penda na santaki. Ya boine beneza la rame. Na luka jour na lo belango. Na luka jour penda na lo belango. Kala mingi te. Nondi. Boni basango na yo. Bon ça va, ça fait plus de 2 mois. Ozarasu na Luanda te tout ça.
Mais quand même, na zongi. Ça, on a bien sûr la zate, ton oya, on ne pas de vidéo. Non, ni maman, tu peux pas niveau TV. Et ça, quand niveau TV, ça, parade. Parade, on a une pause, quoi, on a un français. On a une pause, quoi, on a un français. Parce que biki maramoza ebele. Ouais. Laisser il faut rebunda ko. Tara yoboza homme d'affaires. Homme d'affaires. C'est l'ambiance, c'est vraiment normal. Et c'est il faut mais quand même na Yelwanda, là déjà et je crois dans 2 jours, 3 jours annonce ça a moi quelques émissions, on a déjà contact na petit nanga l'Alexiez, petite sœur dans l'Alexiez, et puis nous avons contact na Yomoro, nous avons na idéologie et na niveau TV, ouais, et puis bah tu dépliques peu bien par rapport à Bolos, ils ont cartonné Bolos c'est bon, et puis dans ça appelle le remords par rapport à contre-maître. Fallait normalement qu'on recadre ya msusu baza pas vibrator ba ko musala te ba ko sa boza ba bureau ya ndenge nini yango album e bimi na boza na kati Angola bo ngana contre maître ngana bureau na directeur na marketeur na nani promotion la loi des athées. Oui, il y a une petite promotion. Bon, on a pour l'angle, on a aucun na manga ibato te pour son abina fungola wa yo zala kite. Donc on a bon méga non ndi mingi le loto analyser ngano bato ba trop de vidéos maintenant nous sommes fandi ba so la makamba bien. Mais puis que mon boss à moi Thierry Mbumba arme lourd ah vezala na da vidéo mais ko sala bien docteur Marcelo les savants noirs. Non, c'est la rappel donc oui, ça la bien. Merci beaucoup à toi. Hey, ah, n'habité dans l'Obanine. Paulo de Santos le guerrier. Non, dit Maramba Salaki, to le bango sima. Non, dit, to fandiga raboye. S'il vous plaît, David. On a la obétali solo ya cabage. Bozu ba cabage Paulo dos Santos cabage nanga naza muta senga Paulo dos Santos on considérer $10,000 à tout la tonnerre ni nango faut nazo cabage nanga na muta senga non ni mabutu Paulo dos Santos le guerrier merci beaucoup na tout oyo salaki pona batutu mwanda munda moto zwaki wana Paulo dos Santos le guerrier donc na ebi que biso to futa pe biso pe to futa par rapport na ndega to sara musa na biso non dit to fandika raboye chose grave to ko tamba mon actualité to moni maman fali na ebité soki batu ba yeba ki on kan avant match banda mission congolais fali poupa aigle bon en fait nga le roi na landara moi ba actualité fali moi trop déjà parce que c'était annoncé qu'il fallait mutabeta na ouverture ya Cannes, il y a cérémonie wana. Pour azaki na concert vendredi. Voilà. Azaki na stade Pegara na concert na Cameroun. Concert moko ezalaki annulé via organisation. Faute organisation ça là que ba annuler concert wana. Et puis deuxième concert ndabeta kiango avant jour ya cérémonie. Voilà ndé ça là na Softel Hotel. Et à ça qui plein moko yo sakanate Rigobert Song bazalaki banani baya ebele bazalaki même Aubameyang bazalaki jour wana na concert wana et jour ya ouverture à ça qui balance le même jour avec concert à kende pour ça la balance na stade oteni nango ba makambo ezade ngala yebaki ke fallait obeta na landela moi makambo na moi trop. Et mais lelo y a pas match et c'est non nini biso no ba congolais to sola ngona fali biso na kan biso photos à la ka fier ya ozala pays moko to remercier nzambe ke fali za congolais boso azaki gabonais azaki na pays gabonais benga ba betele maboko vebena nga ndo sala moi ya ivoirien
Ba vrai ba ngaba tombola bisa po ba ivoirien. Daka to ko de non par rapport na Angola awa bandi marana no teke Fally Ipupa azara congolais. Ba ngolais ba bi ke Fally Ipupa azara américain, ba blo ba bo ba jara ba spin na to zo côté la été to zo lo ba mangambu oyo ba ngolais pour tout na Angola précisément na Luanda. Place Paulo dos Santos les guerriers alara. Place Gelor Kinzonzi le roi sage place azalaka na mboka oyo place Thierry Mbumba arme lourd mon ve à moi na yebi ke fait au sala makamba bien donc bayebi bangolais bayebi ke Fally Ipupa azalaka na ye américain babi congolais bon azalaka te parce qu'ils ont vécu avec les congolais bayebi ba congolais pe moi trop est-ce que Fally compliqué bango moi trop ozomona ya on a lobby awa il faut to komisaka nzambe po to botama pays au Fally azalaka c'est le seul artiste et c'est la seule personne pour le moment azotambu sa drapeau il y a RDC ce n'est pas un politicien il y a même pas notre président de la République je pèse mes mots. Non, tu as une hypothèse, on a été non, tu es un boxer, on a un titre, on a un peu moins contre eux. Non, 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 ils appellent même sous au bas changer, tu bazara, congolais. Non, parce que Belé n'a pas de nationalité, fallait autant la nationalité congolaise. Baza wana bakoma ba américain. On veut que ce que le bibon on a qu'une fallait avoir à son barabillé, donc fallait pas à doki. Voilà, bien. Non, mais double nationalité ça permis na Congo. Donc, et ça la normal oh wana baza double nationalité. Si si, et ça la normal. Bon, tous on a na ngamba Congo, pas za congolais. Moi na ya bandal quoi. Mona bandal des faquettes des fois baboro tola tapoye mtalata kango yango tola kango les chinois sala makambo to Fally asala non c'était comment on a Fally Ipupa c'était extraordinaire moi tant la moni na ba frisson et puis il faut comprendre que c'était la star de l'événement na Gabon basangisa ki Bouba basangisa ki Akon j'ai de preuves dans la Kisabino awake artiste bazaki ebelé lors de la cérémonie il y a 2017 na Gabon total non aspect il y a grandeur il y a Fally Ipupa et puis vois un peu la maîtrise l'artiste avait non ba te belé ba bi Fally a kokité sali spectacle malamu te non mais spectacle malamu nini yango spectacle malamu na zako bina na ba danseur wana ba organiser ki yango et puis Fally voulait vous faire voir que rumba eza pende bo kanisela ngote ce côté na patrimoine wana papa parce que Fally Ipupa pèse partout. Non, parce que c'est bavé, tapé de Amanzela, Fally ya yenega a propulsion quoi moi monter. Bavé basalanzela, basalinzela tiens, ya le roi ba pesio passe au que Tchabi. Kasi muta pesio passe peut considérer. Ba le wuta boy, mathématique. Na considérer oui. Ouais. Mais ce que muta Tchakabi, ye wana nde muta za important na quatre équipe. Faut Tchakabi. Fally Ipupa. Bon, tenir ce regard, donc, tu as analysé, et c'est pas ça qui est, oui. Marambo no loba oyo. Bah, il faudrait que tu aies un boto la biso. Oui, bah, il faudrait que lobarango, Tanzanien, lobarango, na yebisayo, zaka bisonde bazairo. Et suis congolais. Fally Ipupa a représenté Misso. Équipe nationale na Kano. Mais actualité, imaginez que prestation y a Fally et l'équipe match il y a Cameroun. Et Cameroun va bêta qui na Burkina Faso. Imaginez Siko. L'équipe à Makassi. Babandi pe bangobi. Burkina Faso ba inebi. Burkina Faso bandagi bi. Pam. Soye za équipe na moi tricage wana te ba penalty wana. Cameroun alingaka pola. Mais na yebisa yo. Camerounais a se pela kine na prestation ya Fally Ipupa. Kolekana ba bina ba. Kolekana ba bi. Lokota patate bina.
Ngazo na bonaki momi a président na bango donc imaginez soki ezala noko lokane ya saleki mosu a contrôler pena maman Olive Lembe tonga tolo ba sepela pas da congolaise fallait azobeta ayebi Congo te mère wana aya pena yango te moi c'est président wana président ya Cameroun mobali siko surtout ke bi Malembe on perd de charisme c'est l'artiste congolais Fally Ipupa. Na sepeli na vient na Blaise Boula. Ça les vidéos pour na relakisa, pour na féliciter petit naye. Tous les artistes musiciens congolais faudra le faire. Faut ça la vidéo pour féliciter moi na mobali wana. Na moni petit naye. En tout cas, bano bakola na poto pe on dirait bazana ba comportement on dirait moi ndenge moroté par rapport à biso batokoli na bazaïr. Ouais. Dadju, Maître Gims, ils ont félicité Fally. Mais comme si la majorité ba congolais ba sepeli na bango te. Et le bel bango lo tende Fally abeti wana. Ba msuko ba sepeli te ba na posa pe Fally abeta te. Donc ba ka na posa batata ngota ba Niger wana bazana bango wana. Ah? C'est le sepeli te. Ah sepela ndenge nini? Mutema congolais azo souffrir na vie na ye azo souffrir makasi sikoyo koza na adversaire le roi Fally romitie la paix poison nazo yebisa ot wa c'est le alingaka li hamburger wana atala boy Fally azo beta sikoyo comme na tamo ba che pause ara amo stade mo bezo yemba hymne national ya on a bisa ki ke rumba wana mutacha bi eza Fally Ipupa na mone lo mo ba congolais ba lobi trop Fally abeti bien tie il fallait beta nzembo asala nzembo asika po na kan est-ce que ça congolais penda raisonner bien congolais a un problème mutuel congolais a raisonné à l'envers Fally azani na banzembo na ye moko mais pour abeta ngo congolais lobi te fallait beta banzembo na asa nzembo sika po na kan laisse-moi te dire que banzembo oyo ezalaka bongo mingi banzembo basala na ba organisation wana ezalaka makambu ya ba musicien te ba proposer il faut contraire ya ba proposer au sala nzembo wana ako Fally na mbongo Fally na bakopa na sala no ba jete le msuzu bakokai na bango te Ebembe ave lutumba Fally ara oyemba te oyebit artiste musicien Fally na mbongo artiste musicien professionnel voix na bango eza mbongo so landi Maître Gims na podium ya Fally n'a pas chanté alobi kosa le ka maman atiki parce que voix na eza l'art faut pas la mbongo po sala ba makambo wana Fally aussi il est un professionnel aliebi ba makambo wana nyonso tout donc ba congolais obozali na idée wana ke Fally esengaki ayemba nzembo ya sika po na kan esopi bino wana eza mutema ya ba congolais bandeko ya Kabila bazona mona sans kutu te donc ba moni pena ke oui Fally asala eloko te Fally yango aye Fally beta nzembo asika mabeti nzembo asika te Fally beta nzembo moko boye elobela kan te na tuna bango tango akona betaki na Gabo abetelaki kan wana 2017 nzembo tango Buba prestaki abeta nzembo wana mombe a presta pe na organisation mo ya ba cérémonie mo boekara est-ce que sala ki chanson ba makambo wana ezara organisation ya Fekofa ouais oso comprendre ezara ba organisation ya ba grande cérémonie ba bité il faut ba réunir ba artiste par exemple ndenge ba Bill Clinton ba yembaki na Mama Patience ezali te Mama Patience ezo ki initiative te ezala ki ba mwasi après c'est-à-dire maman ya président non te personne photo ke nango malembe pour na minutes oyo batu bazo comparer Fally Ipupa na Bill Clinton to ke non malembe merci beaucoup à toi mon boss à moi Coco Maleka prêtre Coco Maleka prêtre mago sala anniversaire vi obengisa ki ngate mais vezalaka na David me ko sala bien pile le top d'âge Nondi tozakana Nondi les étoiles de DJ Champagne donc aboza la David me sala bien
Abedachou, Dangola, Eric, iPhone Monsanto. Donc, vous allez kota na masola balabala ko sala bien. Mushinda, ils ont un bâtiment il faut payer ça va emboter. Maman Micheline Store. Maman Micheline Store. Moi si il y a papa Oscar. Moi c'est papa Oscar l'État. Bisayo so bango balongwe mushinda pekufi. Ya kolwa boete. Dazo bisayo. Papi tout ça ba mokonza ba Congo. Papi tout ça ba mokonza ba pona mona kala avion na mona kala. Venez bi ke to mona la. To mona la to ya kaka to luka na beti 4 tours na mona ve papi tout ça mbate. Heureusement maman Micheline Store. Asaliki Store. Oscar l'État. Basaliki l'État. Non. Nondi. Tout quand on a le solo, on a une comparaison entre prestation, il y a Bill Clinton, il y a Fally Ipupa. Tu vas comparer entre eux. Hein? Et cocanité? Non, tu vas comme si il y a Bill Eleki. Bill a qui peut inviter dans la cérémonie. Tu vas lobby Bill a bêta déjà qu'on a dans fallait retenir mon côté. Congolais linga koye bate. Mais Congolais linga ne ko loba. Ba yebite ke nini esenga ka Bill amonana. Torba na bongo. Bill s'est encouragé, hein? Bill s'est encouragé. Makitos Bende. Tu as contre eux, mais tu vas expliquer des maramango. C'est pas ça qui. Il a le talent à se retrouver qui est. Mutuma beta featuring na ya benga biya na beta nzembo na to beta featuring na yaka. Ba yebi na kanye et puis so tali bien. On s'en reprend. Na artistes internationaux. Maramoto Zoloba et Salama na Ghana. Ya Gabon 2017. Tozo constaté. Tozo constaté. S'il vous plaît. Na ba preuve na ko tangela bino. Na linga. Boza pe na ba internet boko. Tika ba kotaka. Voilà. Batala on vient rapide ni na komara na sauter. On s'en reprend. On a sauté, nouveau le coup d'envoi 31 et de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On a sauté après. Comme artistes internationaux invités. Le chanteur de hip-hop franco-sénégalais Booba. L'artiste musicien américain d'origine sénégalaise Akon. Les Nigérians Davido, les Camerounais Franco ont presté au cours de cette cérémonie. Dans la liste, il y a des professionnels, des musiciens professionnels au Badalara, dans la Cannes 2017, Batangara Kuto, Bill Clinton. Aïe, Azaki invité. Maman Patience Abenga qui a participé dans Nzembo Nae au Asalaki, Bazaki Bango Basalfo, Banini, tout ça. Dans une de nos vidéos, on représenté tant que maman Pasisi ko presté, Baye, Basali Barbien. Merci beaucoup, voilà prestation ya Maman Patience. Merci beaucoup Maman Patience. Maman Patience mais comme ça bête qui peka na moi boleya. Maman Patience azali maman ya président actuel Ali Bongo. Bah ouais. On s'en reprend. Donc c'est quoi papa do côté de moi na comme président donc comme ka président maman kan payer. A coûté un peu na nzembo ngo pe o bila zalara. Parce que maman na yemba rappel déjà bon maman. Salaka mo loko mo balé. Maman nga pona pese valeur. Bill pa ye wana tondi. Ozomola. Et bimike na liste bimike Bill pe abeta. Bon. Donc elle aura des si Bill abeta mutali boso, fallait yo beta mutasi. Ba ko chango de Bill abeta te. Bobi la salade. Tu en réalité Bill la salade. Obi ko bete sani. Obi ko bete sani. Ko bete za avec nzembo liboso. Amour, deuxième, tout le monde danse, c'est la folie. Ah, la folie. Il fallait moins 7 minutes. Troisième, le Lokota Pata, artiste principal. Kota artiste principal, il y a cérémonie 2017. 2022 au monde, c'est l'artiste phare, c'est Fally Ipupa tanga beta à combler ba vidéo artiste camerounais tout et là ba ténor là-bas et là ba nani là-bas Fally ba bosani bango
Ozo comprendre yeso azawa na batu musuba mona na tiamanga masala na Congo azawa na Kofi laba wera laba jibe laba mutu musuza mona na te ozo comprendre bon mamna ono ba kosa ya ulimbongo makama ya ulimbongo azoka o ya linga mambo ta pe na ngabe selanga la ke poto bano peta ba mayo sakala TV na ngai Manuel ozoka ndoni makama oloba faveur oracle bozoka mamno nyazo loba donc nondi ngapo na ngai comme si Congolais tellement alingane koyeba te yangwana alinga kota comparaison entre Fally Ipupa na Bill bato bake plus loin ya koloba ke oui Bill asalaka nzembo po na kani tasiko yangwana babengisaka ye kosanga koyeba na ebite Congolais mais na liste officiellement l'artiste o bazalaki invité na kani na Gabon po on retrouver Bill azana ete po kota na internet toza contre Bill te toza contre Bill te Pourquoi tu as internet tu retrouver combo ya Bill Clinton na prestation ya cérémonie on retrouver yango na ba page congolais ozo comprendre ba oyebisa bino que l'artiste Bill Clinton a eu à participer ozo mona tout na pe congolais nzemoni Bill abetaka na kani tout na ye on lo bane na yebite bato bota la biso et puis katika partir en Afrique yo na télé on a internet na bi congolais ndezoba boye to koma na niveau ya zobaité ya kosakana te donc même Bill Clinton côté azalaki atango ba Monica ba ke Bill Clinton surtout qui na pongi donc soit ba lo banina boti ko kotanga na ba comparaison na ouais on va comprendre Bill Clinton yemoka sepelité ayebi ke non eza nango polémique ya mo esalaka bien mais Bill Clinton yemoka sepelité po abeta te na kani azalaki officiellement invité te na kani ya le roi boye ya le roi boye o invité nga na Idéologie TV ngai sikoyo na ye na Joe Morobo na o présenter journaliste na nga na o présenter na Idéologie TV on va prendre oyambinga nondi na David Wembe ezaki prévité mais na yo la ki yambe na o présenter au journaliste na nga bomona ye Bill Clinton na bimende ngwana ye ozo comprendre so eza ba mewe eza ba magie système babetaki na sima ya mama patience na liste bazate bayembaki parce que babimi nzembo wana kan nzembo ezaki comme kumu donc inyo moko boye basangana ngimba moko mama patience mutabenga bango baya participer oso comprendre compilation wana sikoyo voya Bill Clinton le roi bazaki na posa ya animation parce que ténor azape na ba ndengo wana on va comprendre sikoyo le roi bazaki na posa ya animation na suka wana voya Bill Clinton est important yebani na Afrique que Bill Clinton voit en tout cas to robomba te bato ba yebi musique congolaise en tout cas ba yebi que voix moko ya animation c'est Bill Clinton Macintosh mais batika so Bill Clinton a beti un jour toloba que non ça va bravo mais papa botika nanu makambo yo wera sia ebisaki bino papa mbasia ebisaki bino que c'est le temps de Fally Ipupa DiCaprio aigle atara boye Congolais lingi na ngote botika makambo wana bozo sala wana omona militaire héritier azobeta na Congo azobeta pe awa mais héritier watana bezwa micro na ya tia na Côte d'Ivoire atia ba yemba be makambo wana zatin faire abeti combien de concerts na ba Cameroun abeti combien de concerts non faire gola sali ba mama na spectacle pour na tête non faire asali ba concert oyo ayembi regarde moi et sili sal mobimbe telemi et beti maboko babiloko wana Fally nano azo sala ngona no te David to analyser musique papa pardon mais on diminue eloko na lobi eloko na no Fally asali yango te Fally oyembi nzembo esili sala etelemi ebeteli o maboko Fally asala yango déjà te Fally asala yango te bon nana mona yango te nana mona yango te acoustique
abeti acoustique. Non, azano makasité pour la acoustique. On a par rapport à faire rigola. Na kata salle abeti acoustique 143 mindele na mbala moko ba noir bazaka ba de. Batelemi babetele maboko. Ayembia sisi Olivier Chimanga accompagna katango asili siko yemba. Batelemi babeti maboko. Babeti. Te ko beta maboko ya ngala nazo bakana ko telema. Batelemi nanu après babeti maboko. Ngana monaki nani faire rigola sali. Regarde bon ezaka ya munduki. Au moins tant to ba concert. Tant to ya ba concert, ya ba grand public. To yaka poto vibrer, toyaka toyemba na artiste. La force de l'artiste, c'est ça telema babete loka mabote. Non, mais eza feedback wana ezala wana. Kas feedback wana kasite après avoir aussi sanzembo. Batu ba monique oui. C'est du lourd. Babete le maboko ba découvrir ndeye ko découvrir ça. Ah OK non bon. Qu'est-ce ba découvrir ye ki ba fana kimia ba binse bango ba découvrir ye ba oh. Ayemi na pe bien to betela ka ba ko encourager. Pour nzamba liboso ba yo kanga ba talanga bo. Oyinde so bébé a tala film na tikala. Ayi belo rote mamo la ba image ke negabo. Non maboto. Ya ulia bi to cité na biso par rapport. Non na minute au suro. Potion fallait pour pas. To potion musique congolaise, to ke nangata bongo. Potion musique congolaise. Seulement musique eza yo mata. Fallait musique eza yo mata. Fallait pousser en sous soi. Voilà, musique eza yo mata. Ba congolais bandima fallait te pour. Ba congolais eza mutema eza ba congolais te. Ko tcha ba congolais nyonso tout. Ya na clique ya ba musicien et clique ya ba fanatique ya ba musicien moko boy. Nde bango mutu basalaka mauvaise publicité pour na olinga falite. On va comprendre. Déjà batemana to silisango déjà. Fallait sera quelque part ya Congo. Ba comment okene même tout monde en te bembe so ba papa ou ba kofi na fali ba okene ba be la fali ba kofi moi genre. On va comprendre. Na ma papa lutumba fallait à koti mais seul mobimbe za kipe déjà inondé banda ganga fali lelo atana Congo. Ke ba bloka no ande siveka ande mtantika nango bloka na rapa 20 tonnes. 20 tonnes. Te fallait pas comment lango. Te ba bloka wana ba mpifo wana soki au côté place moko benandimi te fallait redominer 20 tonnes. Fallait comment lango héritier watana bazara. Wana cop na ye. On va héritier wana teti kanate donc héritier atika pena ba tomo va mettre bi botira mambwana allez wana cop na ye. Place des autres place ya zoleka. Héritier watana. Bon garde moto na tembe. Héritier watana ba na cop wana. Ba artiste belé ba na cop wana. Même à ta ferré à rasura telemi bo sentir présence à ferré beaucoup ça peut beaucoup tira pe kidiba. Big Clinton na obete oliso mo bonge comme écouter melanga Big Clinton à l'équipe boy na moni bat ba okima ba okima ni ba la te Big Clinton mita l'équipe boy en tout cas congolais bolanda rata mutu moro boy donc mais à l'équipe pembeni na ngata l'équipe pembeni na bat balandi ngape na kimi mbango na landi mais bana ba biloko moko boyo mona veka ngamona kimi na Hollande après na se retourner on a la donc c'était un peu ça. Ngala yebisa OK na kati ya Congo fallait reine. Libanda ya Congo fallait azo régner. C'est le temps de Fali. Après Fali ba héritier bazali, après héritier inosbi na héritier ba obunda. Merci. Wana na boko tali sana. Nundi moi constamment boy. Te totalement papa libanda pe hein. Nundi comme si Fali pas olinga ko benda batu côté nete. Aloba ki yango déjà comme si personne bateau y pas au benda soka fallait à bendio ouais ba constat fallait soka bendio après au kwei lokande si mutu soko pousse un peu mena fallait au benda yo ba lupemba ngala terrain oyo na yebi vraiment te parce que non comme si bateau alobaka la bongo to mona mais na bien fallait beti ba featuring pe belé sali ba 67 to bato bazana Congo sugo obetende bato bazana ya so ba pousse un peu mena fallait comme si fallait benda ka bongo ndenge bato balobaka OK bon ça peut constat ya bato vraiment la constat bato to so selon yo omoni onde nga bon na yebi que par exemple par exemple Gaz Mawe tenera salara nzembo na fali
Zemana ko de beta te. Te mais libanda ya Congo, te na Congo. Te photo e banda non kuna. E banda non. Auto zolango trophée art. Il y a meilleur featuring gaz ma États-Unis to fa en Afrique art kakati. Na Congo siko. Ozomona. Na Congo siko. Yo za na Congo te atape na Angola. Ah, biso za na Angola. Zemana pa e beta te. Ah. Tara gaz ma na fali pupa. Rosa no pe na raison hein. Bon, problème on a peine à comprendre on peut vraiment parce que effort on a fallu tout face à ça bango to eza bango moko ba sali featuring na fallu faut ça la pub na bango ba c'est ba mambo nyoso to. Non comme si soko sali eloko o sangani ga na fallu faut yo kweya. Bon wala constant on na sali on na ngo iso akweya. Oyo mona. Nani Mundibu. Mundibu abeti na featuring na fallu te. Mais ba kangana na fallu ameme na poto. Mo ga na ameme na poto. Tonga no ga zongi. Non, en tout cas, voilà. Binananga. Mais Robino petit les lois en succès na Congo. Autant il concert de beta migolo. Il y a des personnes. Mais est-ce que bika fali wana ka omona fali wana beta pe banzati na ba concert musu. A auto beta nzati mo kala mingi tawo. 1 million za kinzadi te. Avec concert 1 million. Mais continue tu vas côté Zaki concert mon vieil puis Zaki concert mon David Penda. C'est là David. Zaki concert. Tu dois expliquer bah tu vas comprendre kabisa toi to pousse na pembe na ba artiste pour to zobe. Eh yo bendo za warion. Lo bano ka bongo. On za warion Ba lo la contre maître. Ben pas contre-maître boye ba oui non na la warion ngamo na MC bango officiellement yo mo be sabon te ngala warion te na journaliste oyo na olinga ko féliciter bi mikolo na le labine filer le roi problème sous na biso vérité yo za na bina filer nga na lo bango officiellement na le labine filer obi concert à so na ngana zala. Ah bon? Oui. Nanyana zala sina benga ide ya cameraman abina futelo billet to ke ngana au concert ya soyo. Non le labina filé mambu to sala na sepila nango. Ozomona. Et là parce que na moni azo moi j'aime les gens au ba évoluer ka. Ozomona. Na biso ibato abimi si c'est pas sorcier faut yo ka nzembo. Na ala nzembo mo wana risque ala nzembo mo wana jouer mais faut voir nde ba yembaka ngana yo ka mingi vutuka abwa kinga libanga mo ya ona bisio ma ya la luka abwa kinga legend non di mobuta zong singa nde tada za obwanga yomona donc babiloko wana eza na olinga nde la bonne musique ouais omoni nosbi ala makambu na ye moko personnel malheureusement musique a inosbi na mona ngo. Non, tellement tous les Congolais, tellement tous les Congolais. Attends, c'est Congolais qui sont les locaux. Tout peut se faire. Tout peut se faire. Ma chance soit là. Mais. Et là, moi, le bien pour na bien affilé, ça linga bien. Ok. Romo c'est pas na bien affilé. C'est bien. Donc, attends Congolais, bien affilé maramba, ça langa avec na bien affilé au moto le ban, avec na bien affilé na Banza Congo. Banza Congo à Congo te. Et ça Angola. Ok. Natali maro bina fila zo sana mbanza Kongo natali ba soda nde ba soda ba yo luka bina file po bakanga ne photo no memi mais muto beka na Congo ba ofinga ye misiki na ye na Congolais zo bomaka ka Congolais ba Congolais na o ba lingaka fali pupa te po lo mingi ezaki fali pupa et puis na mo linga bina file sune nga kumisa fali osa. Non dit, moi pour na Congolais balinga fali poupate. En tout cas, bosara erreur. La minute yo ba 20 ba légende. Ba Kofiolo mide ba légende. On se comprend. Ba zawana ba légende ba patrimoine ya pays. Fali ba succès ba viona ba salaka aujourd'hui c'est Fali muto sala yango partout. A percer kutu na ba côté mususo ba vie ba komaraté. Toza na obligation ya protéger Fali. Ouais. Congolais s'il vous plaît. Ba artiste na biso ba kufa karaboye. Ndio mona bango papa ba kufa na Côte d'Ivoire, des fois ki kufa na Cameroun. To sala keba to protéger artiste oyo na minute. Obi que ce fallait dailler na minute to zwa sous moins
ebele po tozwa isu tozwaka falite tozwa su falite tozwa falite papa wemba kenda tozwa su papa wemba te mais puis na terme wana ya moi place oyo toza nango na Afrique centrale oyo tobimaka premier tobimaka meilleur artiste ezwa biso ta makasi na Afrique francophone po ezala bachanel baténor bango nyonso tu bazalaka na se afali mais congolais lo kana nyonso olobelaki eloko te tobeta ngo mo bakara tro sikoyo yango wana ifo babiso tosala yango na nkoyo okumisa fali po tosala yango na nko yango na ye mo pa alobaki mo mpe na banda komikumisa kaka okumisa nga te bato basala makambo bien yango na nko mpo bolinga boboma culture na biso et c'est pas bon muta et puis nayoka isusu non abeti tala bato balukaka prétexte ayena drapeau ya Congo déjà la drapeau ya Congo non Congo là ça phénomène parce qu'il fallait besoin ya otama na drapeau ya Congo soki ba Camerounais boko nyonso nde baza boko bayebi o to bengi aza congolais donc il faut alata suka drapeau ata drapeau kada alataki ba noir na ye wana ba webi ça le te faut la drapeau ya Cameroun en tout cas congolais Bonjour, fallait Robino, on a compris. Et en plus, le Cameroun a trop. C'est pour la première fois. Exemple, quand tout le monde a si pas nani. Bon, on a par exemple, il y a Héritier Watanabe. Quand il y a Bétan Angola, il y a mon orchestre, il y a pour la première fois. Tout le monde a la petite drapeau, il y a normal. Il y a quitté. Azape muta alaki bangolais pe ba yebiete ba monaka ke batu moko ba yebele ko soit jeune moko boy c'est pas mais on a minute on a limité hérité so aya et senga azalo obligé ga ata drapeau ya Congo voilà où cet sentiment na emo ya elongi c'était comment déjà c'était comme Watanabe banini tout ça là donc ba congolais tout tika ba biloko wana et c'est ndé balobaka la zobaité ça n'importe rien et puis ba critique na bino à la banal, ça n'importe rien et que dans la musique a pété sous kananga wana. Pour fallu soit italien kaki papa orazo baka. Baloba ebo kaki para kokolo be yebo kaki para maramba batu kolega. Zoba kataye. Non ni moi moto fona bato ya yo. Merci na boss Roger Kambenza. Le directeur Roger Kambenza na comptoir ya boss David Boali. Un grand merci na Masalanga fils Mayaya. Un grand merci na boss Didier Boali. Un petit frère, il vient na Hippo Boali, le patron Didier Boali. Un grand merci na yo, un grand merci na vie na boss Chaka Nakata Mushinda, Chaka Lukapa, Chaka Kombo Kiminga, mais le boss Chaka na Pesio Bamote. Un grand merci na boss Baba Joël. Na comptoir ya boss Hippo Boali donc kuna marambozali na bisayo ya rosakana te masananga moko fils Maya le millionnaire na biso mutambongo alobakate fils Maya tababo kabakate ngana yebi ko kabela nga c'est tout hein donc lobakate tika ba jaloux ba lobata bazala ba lar yo banda lobate lo ko mina lar bango ba mo ke tonga partout betango kara quoi. Donc talaka ka Jordan Munganga masalanga na pesio bambote wana za coffre fort ya boss Steve. Steve Lufalanka coffre fort neza Jordan Munganga un petit beau élégant Jordan Munganga voilà Masaya Nondi talaka kana c'est senior donc bato bambongo ba pesio moins belé vraiment li souté na suki ka wala le reste to gutana prochainement quoi. Et puis awa na beta c'était Gelor Kinzozi le roi sage kalami ta pe sanga kabage abi lokola parlo du sang touche azo ou mi sa kabage ya Nondi Gelor Kinzozi le roi sage a pe sanga kabage mais ah ouais parlo du sang touche guerrier problème est kabage na ngate qui vit mais le 23 tozana na junior na DJ Champagne ouais. Le 23 vraiment tozana junior bandero nyonso tout o bayebi ke biso to organisera ba événement ya bien mutu nyonso tout aya le 23 to buka junior wana Champagne asali kisi ya makasi ya osakana te Champagne DJ Champagne asali kisi ya osakana te kuna na junior ngamoko muna omemaki
Merci beaucoup, amis fidèles Internet. C'était non Mobutu avec David Wembe. Tu m'as peka ko sola na bino par rapport ya makambango quoi. Oh boye bagité. Non non non, batalonda kala mingi te na bika photo sala moi bilan moko boye. Masola balabala, mango bele photo sala moi bilan na bon ça no calme kala mingi te bokozwango ekoratete oh soki banani bino tout osangisa bino mutu na mutu akozwa oyo ya ye boyebi nazokana batute mais faut na loba donc merci na batuto ba compagnie monsieur David Wembe Masola balabala idéologie TV moi rapide to bandi mission kadi mabokete double poche kadi mabokete double poche antibal comme ça antibal kadi ma double poche antibal. Merci beaucoup à toi, Obama, Abdul Obama. Place aux Zakuna, donc, pesa batu tout moté. Ne balinga masola balabala, donc, le bala bango pe David Wembe, na linga rabango tourna en kota kuna. Na bona en tanga place on mais na kota kuna. Ben Will Gabonais. Fait Zalaka David Wembe ko sala bien. Le plus dangereux. Paulo dos Santos les guerriers. Merci. Merci Kaka donc merci. Merci donc. Restez branchés sur de JTV. Ah Maramba bien Eza, on est ensemble avec vous. Ciao. Wilindege, ve zonga ou me trop banini donc zonga